bandeko mama Kongo alobaka mama na ye asombela ye lopango. Mama Kongo alobaka mokolo mingi te ba ajo tobambaka ye kaka ape mwana mokete ali dans les carins quelque alakisa biso mpe mama na ye tomona ye na image na mama na ye. Mama Kongo ndenge totalaka ye biso nyonso tomonaka ana kimpi na ntango alaka na kanda na modele alobela. Bandeko mama Kongo ayebi yango eya elobeli na ye. Kasi nga papa Robo na koloba na bino lelo verite to ndambo ya verite mpona kokoloba nyonso te. Pourquoi mama Kongo ana kimpi et puis pourquoi etant que mama Kongo asomba lopango ye moko na makango ya zwa kasi mama na ye asombela ye mpe lopango. Bolanda ngai. Mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, oke kobongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoires, osombi ba produits de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robo Leader, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number 1. Bandeko mama Kongo alobakawa aya poto na âge ya 9 ans. Akoti betide bachange bakote mbala ebele yango atanga na baekole ebele kaka ekole primaire machanzaka basalaka inane kote oyo inane kote mosusu inane kote mosusu. Bandeko na epoke wana mama Kongo azolobela ya lepoke ya lelo te ya réseaux sociaux mpe te mpe ntango bakochange bandako bakochange ba HLM te bakochange mpe bandako ya mairie te. Donc na makasi ya mama na ye moko. Alors pourquoi babanda kochange bandako chaque une année? Po mama ana mwana na ye moko ya mwasi mpe fo alengela ye fo mosala ndako na kote azalia akochange ata mbala mibale me 4 fois 5 fois ti ntango mwana ya kokata baklasse c'est 3. Bandeko yango wana ya parti oyoyo mama Kongo azwela kimpi
Kimpi kaka mpona kodeplace te kosanze bamilie non wana te mama na ye ntango aza kodeplace ntango bakozwa bandako fo koyeba akovanda na bato ye kaka na mwana ye te ntango mosusu mpe ye na mwana na ye me problème nde kote wana nde modele akoexplike ya nde mwa matata parce que kimpi ya mama Congo eza kimpi artificiel donc nayebi modele azwela kimpi me mpo na koexplike bino nde moyen alobeya te mpo yaliba toute vérité n'est pas bonne à dire hein? Ezokipe te mpo ya YouTube ezokipe mpo ali mama Congo ali motu mama na ye mpe ya motu ape na mwana mobali mwana esikoya komi na 27 ans mais bocomprendre kaka so bocomprendre te nalobi artificiel mpo bakimpe yali euta na famille ya kobotama donc ntango ozokola bakatama nzoloko kimpe wana esili to basali biloko mosusu ya bokoko kimpe esili wana bakimpi naturel sikoyo kimpi ya mama kimpi eya naturel te sikoyo modele ya azwelango banda na baage ne wana ya nemva ya batanto azokola artificiel sikoyo nde problème nde place wana mpona explike bino so na explike bino mbala moko nanu koti na silisi te bocomprendre me moyen ya koloba yango eya te bandeko kimpe artificiel wana nde mama ya mama Congo yango atala le sel mwana na ye ya mwasi asali mpe nyonso mpo na mwana na ye mpo makambo to mabe eleka o mama Congo asala na bojeunesse na ye mama na ye aconscient eya foti na ye na éducation te mama na ye akoéduke ye bien eza nde artificiel kimpe artificiel bamarke kaka mbula oyo ebeti na Dubai ndenge babita ya Dubai bariche wana tour oyo bale basalite na bango balesaka bato mpo na nini bakreaki mbula moko artificiel ebeti etondi lokola bango mpe batoilette na bango eya neti ya biso ya poto te etambolaka na canal te bango batoilette na bango etambolaka neti ya Congo Zaire bloko babenda yango kobenda bakamio wana ebendaka na butu alememi yango ebele etambolaka kuluna convoi mpo kuluna elakisi convoi sikoyo ntango mbula wana ebeti bakamio wana mpe anie edindi na mai bamai wana epanzani banie eketuta mpe basani bamvwando wana baliaka
bakiti oyo bavandaka ata ntango bakosukula yango bakolia toujours ndambo anie na bango. Modèle ezali mama ya mama Congo abokoli mwana ne mama Congo kitoko, mwana mwasi moko kitoko. Tango mama Congo akobota akokola santé, sourire, mwana moko gentil, mwana moko aimé balingaka ye. Mais lokola artificiel o mama na ya créaki mvula wana artificiel yango nde esala kimpi artificiel ya mama Congo. Po mama Congo tongo tomone boye te. Mama Congo soki mbula o mama na ya créate artificiel des années mbele mama Congo azala na kimpi oyo te. Mbele mama Congo azala kaka mayele sans kimpi. Po kimpi ya mama Congo etie mama Congo na makambo ebele ya mabe. So mama Congo ti lelo ali mwana mwasi moko abangaka danger, asalaka to amema vi na ordre parce que aza na parti ya mayele ya makasi abotama nango mpe ayebi kose kontrole meme na kati ya kimpi na makambo mosusu. Sikoyo mama na ye loko aza conscient mwana nga alinga kozala boye te, yango asombele lopango. Bandeko bokondima nga te, c'est vrai. Mama na ye bisika azali alobi papa robo eya bongo awanga na so nini epa aza wana kuta azolela alongola mai ya miso na papier mouchoir te, ne suitu papier ya monene oyo bopangusaka miso mai na mesa. Mama ya mama Congo tika eswitu pangusa na liputa na yo, ata na songa liputa me pangusa na liputa na yo, ndima liputa ebeba. Tango créaki artificiel wala conscient non waki na posa mbula ebeti des années esalaki inondation te osepela na mbula yango des années. Sikoyo mbula oyebaki so ebanda osala nini na mama Congo? Mbula echange so bandako lelo change kote olobi kote mosusu oyebaki te. Hyperkit oyo mbula kosala na via mama Congo lifuta opesa ye lopango mama Congo avandaka na lopango wana te, koko no mpe avandaka na lopango wana te, bato bavandaka na lopango wana bafamille wana mpe bakobimisa bango te, bano mpe bazobotama kuna bazokola bayebi basombela bango lupango mokolo lupango aka na poto mepia bango apia bango bamama na bango ntango bakokola bakosenteleka wane na lupango wana bakokoma lupango ya famille, lupango ya famille batekaka yango te. Lupango osombela mama Congo artificiel azwela yango kimpi ye moko na kati ya kimpi yango
asombi lupango azwi mobali asombeli lupango mobali wana tikai na elembo mabe ti lelo alobaka ke eloko aregretaka na vi na ye na babolingo tu bolingo wana soki babandela akolingalinga na suna mobali wana te o bakutana na kati avion oyo asombele lopango omoni lopango ya ye moko modele yela apreferake ya bongo susu te bongo ya yo osombela ye artificiel bandeko mama Congo oya biso oyo na kati ya réseaux sociaux ali moko ba victime ya mama na ye mutaoke sengo na bambula oyo akreaki artificiel aprofite nango abini nango aseki nango alati nango ba Weston abeti nango ba tour Paris Bruxelles adondwi abini na ba papa robot na diamant noir na les défenses discothèque diamant noir boye bien et alaka lisusu te ekufa kala alaki grande discothèque oleka ba discothèque nyonso 3 pistes na défense kaka wana ko pa bozokende ou arena pa ibatia art wana batongi eloko na ntango wana batongi te na défense discothèque bois noir non diamant noir comme on a discothèque dina lobi bon comme on a dans le bas liboso tobina na ekuna mama Congo yena bana ba Sénégalais bantiye bangolaise babotama danse do torobeta zuki bongo kuna tobina ka zuki ya trop sokus muke kanda mbongo bani yondo sister Orlus Mabele tobina kuna zuki ya trop zuke bango bongo wana mama Congo mbula ezokobetela ye kaka mbula kaka artificiel azwaki mbilelo mutu aprofita ye wana mama Congo c'est lui c'est elle ye wana ye mutacha mama Congo kimpi artificiel na ye wana aprofita nango apie kado lupango oyo alalaka te boki du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.